un Congolais qui a son billet d'avion, qui a son passeport. Yoyebi à quel moment empêcher à mouta mat avion? Ce n'est pas à n'importe quel moment empêcher à mouta jouer avion. Hein? Vous pensez qu'il n'y a pas de droit? Et bembe à mouta à lobby 2 minutes il mata avion total là yo. Pour yom to sombe là qui est billet. Mouto to considéra même pas na combat. Bato to considéra quoi bandumba. Et puis au lieu ba mi konjango bala la rabino, batinda rande ba chauffeur na bango bala la bino. Bozata na chance ata na étoile mon côté o bango ba koko benda bino. Soko moni mutu aza na pouvoir azo beta basi mususu bazo kende ko se livrer bango moko bazo beta bango bakara c'est que ata étoile ya kopesa nganga ezate. Bozata na étoile mon côté oyo député akozwa ou ministre ou gouverneur akoki ko benda yo po akende opesa na nganga ezate. Yango bozo beta ba aller retour bazo kipe binote. Elle est intimidée un Congolais qui a son passeport et son billet d'avion. Que akoki ko mata avion te poyo za nani. Moi si ya nani. Moi si ya commandant de bord ou moi si ya directeur ya aéroport ya njili ou ya nani. Malgré ça, ba titre nyoso bomi pesaka. Non to mona bino sika bosomi ba immeuble te. Malgré ba titre nyoso ngai eza ngai, amer dans la bouche, amer à avaler, amer à déguster. Ngai, et comme ngai. L'oseille. Il faut en azemi pour liango. Ba legi musu ba leka ngo pamba boete. Il faut moi ça veut dire que on a moi salive na munoko, obitika na lia moi ngai. Ozana moi nausée, obitika na lia ngai. Moi soya zemi, obitika na lia moi ngai. N'importe quoi. Boya kotia cagnotte ya moi sa ndumba lokola la brune. Vivi bokasa ngweza lokumu mibale bazo swana na devant immeuble. O kuna okolala wate, okometa wate, o kuna komona tala baso bokanisa kabongo keza lokumu te. Elinga kolaksa kibondumba na miswa batu. Ce qui est caché doit rester caché. Quand les choses cachées se révèlent, ça doit être positif et pas dans ce sens-là. Ndumba moko boye, batuba kele koyo kele mawa. Moi ça koufeli mobali ba ça essayer snap. Moi ça koufeli mobali ba ça essayer snap. Ozo mona ngo ba tiope filtre. Yom to koufeli mobali o tie filtre. O kata sonité o. Longo la filtre la ki se longia mawa. Zoba la brune. Bazo sakano bazo kosa yo. Landa banzela mususu okomona ndongo okima communauté oyo. Okomona ndongo okima communauté. Yo gaso zo sepe sabatu. Ozo sepe sabatu te. Batala pe mutazo ko soutenir yote. Mutazo soutenir yo azana combo pourri. Azam même pas na combo, personne ne la connaît, personne ne la calcule. Ba vidéo ya ba 2 vues, ya ba 3 vues, même tribunal à YouTube, aleki na visibilité. Na niveau ya YouTube, tribunal aleki na visibilité. Ok, na ba live nyonso tout le monde reconnaît tribunal à YouTube. Moutou azata na visibilité, te aoluka visibilité na sima na yo. Aosa la semblant kwa ko défendre yo pour abenda visibilité oyo zanango. Okanisa ke yo zana visibilité malonga. Nzoka nde batu ba critiquer yo. Nzoka nde batu ba critiquer yo. Azwa ko yiba yo makambu. Yé comme abwaka na esoni. Abi bon, comme batu nyoso bazotia la brune misu. Tika na kende kuna. Comme ça ngape batu ba tianga ka. Alors, au lieu d'écouter aussi la manayo, la brune, ozo bimisa susu mutu na mutu abongo. Parce que la personne elle veut juste qu'on parle d'elle. Elle a beaucoup, aluka ba buzz belé, aluka ba occasion belé ba lobelaye, ba lobela kayete. C'est quoi, elles ont profité. Elle en a rien à foutre de toi, la brune. Elle en a rien à foutre de toi. Elle veut juste se faire remarquer. Elle profite de l'occasion pour se faire remarquer. Point barre.
Parce qu'il y a banité. Malgré Babylone qu'on a ça la kawana, personne tire attention sur elle. Les gens ne la calculent pas. Parce qu'elle n'est pas intéressante. Parce qu'elle dit des choses qui ne tiennent pas debout, qui ne tiennent pas la route. Même si qu'elle défend Dakar. Bon, même les politiciens, quand tu es une femme intelligente, intègre et tout ça, baby que bakoko ben de loko sur yo. Politicien quoi ko lukayo. Jusque là, si on la calcule pas, parce qu'il n'y a rien à prendre en elle, chez elle. Et loko ezate. Na kombo alata. Nkolo kombo wana akipakete. Kolo kombo wana tala ba poste ucho pesa ma awat. Ba zwitende ni bazake belet. Ba kendo luka ba poste wana. Et si bon mon na miniature anan, et si bon mon nani a calculé, azwa peu ko ba ke 2 minutes matin à aéroport. Ah. Désolé qu'après on a payé sur moi tant koya koloba. Ata kombo no kute etanga matin. Ata kombo na wata miniature ngana rotia te. Ata kombo ngana zo bois kaka 2 minutes matin à aéroport Anjili. Oyebani. Oyebani mage ba jean na ola tana ba basket wana. Osala kombo na maboke. Okokoza impressionné na mutute. Na komba batanga ba Jenny Foot. Batanga ba Maserati. Bakendo tanga na ba kombo mombo etoyebi même pas ni d'Adam ni de Ève. Ça n'a jamais tenu une phrase correcte. Ata phrase moke bangi sa batute. Maintenant ba yeko luka visibilité na maboke. Tala kara muta yeko luka visibilité par la brune. Soi-disant. Olati komwa munene mbongo ya mukonza mboka, mais oyeko luka visibilité na mwasi ya kufeli muta maboke. Mais il faut le faire. Il faut vraiment le faire. Vous allez à Kin, vous allez vendre vos corps là-bas, bah contrat malongate, ben mission malongate, c'est vous-même qui allez payer Sango pour Yambakabino. Vous pensez que ce qui est important, c'est toi qui vas aller chercher Sango. Ce qui est important est que les choses que tu as à dire, les gens seront intéressés. Bakoya kolukayo. Bakoya kolukayo. Ce qui est comment que nos foot abatu pour banoleka kosala ba émission. En tout cas, tu n'es pas intéressante. Allez dire un Congolais de père et de mère, même si ce n'était pas un Congolais de père et de mère, quelqu'un qui a son passeport, qui a son billet, qui a son laissez-passer. Vous êtes qui pour l'interdire de prendre son avion? À quel moment on peut empêcher quelqu'un de s'envoler, d'embarquer? À quel moment on peut débarquer quelqu'un ou on peut embarquer quelqu'un? À quel moment? Vous êtes qui? Nakati aéroport wana po ba ke mutu boya ko matate alors que la personne a un passeport valide, a une carte de séjour, a un billet. Bolo ba ke non mutu wana ko matate par rapport à quoi? Vous êtes qui? Et oh kindo kiteo obi ataboluka ba buzz ataboluka ba lobela bino mais faut appeler na moins intelligence moi moukié. Faut appeler à moins intelligence, moi, moukié. Ne venez pas faire ces mots qui est intéressant devant les gens. Oh, la brune peut vous porter plainte. La brune, portez ma plainte. Ne bazo kosa que tu es dans le droit. Kende ko porter au mona mukanda na ndenge ko sauter yo. Kende ko porter au mona neto ko senga na ba test ba ADN ya ba papa na ba mwana. Va porter. Ne bazo kosa yo. Yoza na ngambo munene. Otika ina mpoka na mpua. Otika na poisse. Ata ba obengo veuve te, mais au fond de toi, tu as vécu avec cet homme-là. Ata ba bina coutume ba koko sokolote. Mais na bo moto boy, yo moko ebi kotika ina poisse. Otika ina poisse, ma chérie. Muta kosote. Poisse ça. Et là, quand que baba la oba pese lo dot. Du fait de vivre avec un homme sur le même toit. De partager son lit avec un homme. Moutouana koufa, mais on a libabe. On a libabe, ma chérie, moutako sayote, on a désolé. On a désolé. Moutou va pèse la dot, ba fanda na yete. Moutou va pèse la dot, ayebi sola mounoko. Ya Jani na tongote. Moutou va pèse la dot. A vécu 16 ans.
sans Gianni, mais toi tu étais là. Boako kosa biso na makamususu te, otika ina po. Don na yo na muto ba pese la dot, yo ndem to tika ina poisa. Soki na poisi, soki na poisi. Yo to tika ina poisi. Parce que c'est toi qui dormais avec la personne. Ato zonsa ke nanda kokwa kokosa batuteke, ndenge ozaki na kindumba wana, soki ange de la mort ayete, obando kote la Gianni na chambre, hein? Kokasate ke muto si boyebani mitakala oyo si bobota bana so batiki bio na ndaku moko ata 1 mois 2 mois aboko kutana yaya yo kosa banane moi biso ba mike gros bisous à toi Jenny Foot yo mami tabata uchi ko lia tondi kotia la ye pondu na misu boyete taba c'est pas quelqu'un qui va se rassaisir lobi ke bon pondu o etike no liango lobi non taba azanya mamoko bête azanya mamoko aliaka na même ça koza na nzala alia sumbi c'est un peu comme les hommes un homme a koko là on a tongo quelque temps après à quelque se recharger ameli moi bière ameli moi vin ameli moi café ameli moi nini asokoli moi nzoto ali moi fufu ali moi kuanga moi likemba asengo lisusu tour asenyo lisusu tu yo lingo bakendenge Gianni azonga na ndaku no quelques mois wana mobalo yebi mutakala ta mobala ata na makolo ata na sa makolo etele mate bongo munoko bongo la langue les doigts hein. Il y a plusieurs façons ko ça la bolingo bongo ko sa banane bolingo ezaka te ko nzete wana sa makolo te bolingo il y a beaucoup de choses. Il y a la langue qui travaille, il y a aussi les doigts qui travaillent. Ndeti yo la bruno zaki moi ça soif. Ça se vaut à moi ça soif. Donc yo taba kotiswe lo kwa sa makolote, mi sape ko kota yo. Yo mto tika ina solo Gianni na ndaku na yo. Moi je suis désolé. Yo mto tika ina solo ya Gianni na sa makolo na yo. Donc yo na kata nzoto na yo, ozana mai ya Gianni, ozana mai ya ange de la mort. Yo ne faut pas sokola yo. Yo ne faut pas sokola yo. Ngana kamwende bake ko salisa Sylvie wana makambe bele. Hein? Sylvie na pendant 16 ans, ayebi maya Gianni te, ayebi sola Gianni te, contact de corps azana ngote, mais toi si. Yo oui. Hein? Olo luka kutu ba maman sage, ya mayele, ba ko entourer yo, ba ko sokola bo salité na yo. Yo zo kende susu pembeni ya fille moko azanga sens. Azanga tina. Fille moko afinga rabatu pour se faire remarquer. Afinga batu en désordre, ko finga ba combattant o ba leke na mayele. Fille moko o ye moko auta na mobali moko soki na Turquie. Abwak sa mobali wana fille moko ye moko parcours amoureuse chaotique. Fille wana soki ser wana ye moko pe parcours amoureuse chaotique. Ba vanta ka ya ba mituka mais kozwa ta poste na Congo azo kokate. Ba ngom tu ba na pouvoir mais ba ko pese ta poste ya kokombola ta boulevard te. Soi-disant. Yango ba mama fachi yango baza combien? To yebi ka mama fachi moko. Mi bale. To yebi Denise na mama Malata. Batu msusu ba kombo msusu ba mila tisaka. Eza na buzoba. Omona mwasi moko alati komba mobala moninga. La brune tabato bazwa ko encourager mutu atika alata kombo ya mobala Denise yo kasi Denise asepela na mwasi wana Denise asepela na mwasi wana te yo zwi kombo instala na comment koki kolata kombo ya mobala mutu boye on a déjà une première dame qui s'appelle Denise Nyakero. Na Denise kutazwa kombo ya fachite. Babenga kaye, Mama Denise Nyakero. Mama Denise Nyakero. Mais une certaine individu, atiki kombo ya yemoko, na kombo ya bamakangu na ye, na kombo ya tata na bango, ate kolata kombo ya monsieur le président. Bien boka si ta bien bomoni Denise Izobe. Mutu azui kombo ya mutu na makasi alati yango kombo ngo pe zo pesa ye loko te. Quand on est dans des cas comme ça, il faut aller chercher bateau basa la vie. Il faut aller chercher bateau bakoufela. Il faut aller chercher bateau oyo. So moni communauté zo telemela yo. Oza mutu aliboso te ko sali mabe, mais que oyo koufeli mobali na ba situation boye. Oyo ete monani na miswa batu eza yo.
Baka eze belé. Mais la situation boye, basala ka bras de fer na communauté te. Yango monaka même bato à YouTube, même bato à réseaux sociaux. Basaka na moment mo boye soki communauté telemili bango akimi na ye. Akimi visibilité, akimi ba sorti azeli mbula esila. Azeli bon temps ebima, azeli ba ner ekita. Aluki batu ya mayele, batu ya solo, balobela ye. Yo zana poto na kindumba, zana mobali ange de mort. Ozotika basa ila yo cagnotte. Mais obi ke faut boza pe na soni hein. Faut boza pe na soni. Ba papa mikolo tozana bango awa, ofanda na comble la ville. Na réseaux sociaux, il y a des papas intelligents, il y a des mamans intelligentes. Luka Batouana, Bafanda Bo Solola. Dans la vie, pour la minute aux asuneloko lobate, tu ne peux pas te justifier parce que Gianni n'est plus là pour au contraire ou pour akobake makambo lo beza à solo ou à lokuta. Tout ce que tu peux faire, c'est demander pardon. Debino ba chrétien bolbaka, pardon est la puissance qui libère. Tout ce que tu peux faire. Parce que nous sommes dans combat Gianni. Et ça la solo te. On ne pourra plus te croire. Parce que la personne n'est plus là. La personne n'est plus là. Tout ce que tu peux faire, c'est t'humilier et de demander pardon. Mais ce n'est pas le moment de demander pardon tant que Batoubaza non yakozoka. Tant que Batoubaza na famille non yakozoka. Si la manayo. Dans le moment boye, cette terre, c'est une force pour toi. Apprendre à te taire. Zela eleka. Pour makambo ekoleka nango ekoya nango. Kalamingi te faire azo beta na Adidas Arena. Les gens vont se préoccuper. Batouba kota ba makambo ya nini boye. Et na moment wana oluki batwa mayele. Ndeti yoso lobi omema mutu alata kombo ya président RDC. Omema na famille Gianni bako beta bino mibale parce que la mtaka mutu alata kombo ya mobali ya batu. En considération wapi? En considération wapi? Mais yozo tika mutu moko azwa ko défendre yo. Abanda ko lancer ba menace que 2 minutes soko koti sok naza nalingina lakisa biso koza moi sa solo 2 minutes azonga potote kotona pena tondima parce que des fois vous lancez des menaces comme ça pour des matchs vus. Amata avion tenine avion ya koko na yo hein yo mo déjà ya potonjela makolo. Comme muto okuta kiti na aéroport Anjili talanga bato bauta talana critiquer bato bauta Angela makolote mais elle parle comme si aza mutu moko ya ki poto normal comme ça a mataki penza na aéroport ya Afrique a kiti na aéroport moko ya poto azomuna ndeti ke yazana donc olinga laksa batu ke elle a un mot à dire na Congo o ekoki pe ko déstabiliser ko nuire mutu elle n'est rien cette folle elle n'est rien. C'est le match vu. Même niveau politique, elle ne sait pas débattre. Elle n'a pas de phrases ni des arguments. Elle ne sait pas débattre. C'est une fille terre à terre. Bibokani si moutou a ébi politique à solo. Attends que ça la moutou menace que au matin aéroport. C'est comme ça que vous utilisez le pouvoir. Mais on est d'accord sambu sa fachango. Kolaksa ke muto koki ko kangape mutu na aéroport à voyager te. Kasi bino moko boaka ko critiquer pouvoir en place. Vous pensez que vous défendez le pouvoir en place, mais bah justement na bino et aka kolaksa ke le pouvoir en place n'est pas bon. Que c'est toujours l'effort qui gouverne sur les faibles. Alors que les forts sont là pour soutenir les faibles. Les forces sont là pour mettre des règles et des lois en place. En fait, que les règles et les lois soient respectées. Mais moi, c'est moi qui ai 2 minutes comme matate. Zoba, imbécile, bourrique. Yo tout ça là, no kutu bras de fer parce que tu n'es rien. Tochikala jamais ko calculer ni ba Maserati ni ba Jenny Futi kuma mungala muta calculer kuta zate fanda kana kwena okuna ndeko sengo mata moi 2-3 batwe
Azuka moi avant goût. On n'a même pas besoin. Comme Adingaka Bimisa Mututo, et pour la faire Kazane idiote. Même pas besoin de citer son nom. Elle va se reconnaître. Ça, c'est trop lui donner de l'importance. Là où il n'y a pas d'importance. C'est une bête contre qui connaît rien. Manque de visibilité et de pouvoir, elle vient chercher ça chez la brune. Azwa ko yiba la brune visibilité, kalisi visibilité ngo la brune azola la pongi kitoko. Zoba zoba. Bonjour Mama Congo, bonjour. Bonjour Maman Makesi. En tout cas Mama Congo, nga nazo eba soute catégorie ya basi oyo to komi na bango na poto awa ya bizengi oyo lokola ba bijou meta wana. Mais si tu vas ba zoba awa maman. Beta kaka ba pic. Ba komo nani na mboka na yebi yango te. Yo za nani na Congo komi ko pesa ba interdiction ba kleka na aéroport en njili te. Okomi nani? Hein? Yo komi nani na aéroport na Congo? Yo mwasoyo. Okena Kinshasa kuna ba lali yo kanisa ki ba opeso pouvoir, ba peso pouvoir ango okenda ko lukate. Yo komi nani? Pouvoir ango bazwa ango ka bongo atabi no moko pe. Okomi nani yo yebisa 2 minutes aleka na aéroport en njili te akena Brazza. Yo komi nani yo? Ata Mama Congo azoboya nga na kotanga kombono yo komi nani? Okomi nani yo bijou meta yo interdire batu na mboka wana Congo okomi nani o interdire batu mama obika osepende otanga kombone aluka batanga kombone bwe pendant le temps association ya bandumba lokola boza association ya bandumba yango na faut que encourager la brine. Mais est-ce que tu as la douleur c'est que maman ya Fanny ya Jani azanango la douleur oyo mama ya Jani ko perdre mwana ne oyo asaleli a s'investir na mwana na ye lelo yende fois kunda mama na ye mais lelo mama nda kundi mwana. Tu sais la douleur de perdre un enfant toi? Tu sais cette douleur? Zemi oyo ya zola ki mukanda soki Jania sibaka yete ya linga ko za zemi po azwa mukanda boni muzoba boye yo komi nani na mboka oyo toko bano finga bino moko les femmes insensées awa na poto. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes tous mélangés. Lokola biso no sotoza basi ndenge moko na bino. Tokomi mélangés. Soki Jania sibaka yete yo bijou meta yo. Falo que no siba la brine yo pesa ye mukanda abota mwana. Soki ezalaki makidi ya Janite yo bijou meta yo la brine ngaka zwa zemi o ya ngaka déclarer po zwa zemi. Siko Jania sibi ya che zemi azui mwana lelo amona mukanda one komi ya ye moko. Tu ne sais pas que douleur morale et l'équipe au bon amountouke physiquement. Diani a koufi parce qu'il a été traumatisé. Il a été traumatisé moralement. Et puis c'est ba hypertension. Et puis c'est ba diabète. Et toi tu viens défendre cette bête de femme. Bon ça l'association na bino yona la brine ya bandumba basi. Salela la brine pe commission. Kabela la brine mibali ndenge yo ba sibi na Kinshasa poko ma député au komi pété. Alors, ça là la brune peut commission, loukele ba député ba kozwaye, ba politicien oya Congo pe ba kozwaye li sous le corps. Maman boy bisaye akende luka Ariette Wambu. Aye bisaye il faut aller kana sama kolana ni po ba kendo zwa poste parce que elle yé pas ça l'année nini te. Ya fana kananda ku ba makamu na eba ke kozula e kiti ya mutu na parlement. Quelle idiotie! Il y a une mère qui vient de perdre son enfant. Bakenda bele bakenda bokombo ozotanga wana badadi bokombe batekami moins cher mais bazwe l'autre côté boniko to bete la bino maboko la team la brine la team ya basi ya ndumba ya poto toko bando afficher bino botala bilongi ya basi ya bandumba ya basi ya swafi ebele na poto basi ya bakaleso pete ya poto nde catégorie ya bino wana. Une maman mwana oyo azalaki espoir na ye. Famille Jani était l'espoir de sa famille. Siko yo mwasi moko ya zoba ya ndumba ya kaleso pete osali lelo koti saye na sama bele bino bobimi la team la brine. Nous allons te soutenir. Boko soutenir po boza bandumba. Basi bakaleso pete bo sala ekiri na bino. Basi ya swafi ebele. Boko ka okanga makolote. Chaque jour fo balala bino. Oyoki meta yo nga na tangi kombo na obiju meta ndumba na Kinshasa balali yo ozuki députation te zela yo pe kalate mutakala no en téléchargement zoba mwasi ekiria bandumba. Merci Mamako. Merci Maman Makese.
Bon, la famille, merci beaucoup. Hein. C'était juste pour dire que il n'y a pas le feu. Quand il y a certaines personnes qui viennent parler sur les réseaux sociaux, c'est juste pour les matchs vus, pour se faire remarquer. Il n'y aura rien. 2 minutes, il a voyagé parce qu'il a ses papiers valides ici en France. Il a pris son billet d'avion. Voilà. Donc, ce qui m'undele déjà à tikier les cas en France, parce que contrôle la mukanda, contrôle la passeport, tout était valide, tout était en ordre. Tikia kende na Kinshasa. Lelo ce qui biba kanga 2 minutes na Kinshasa, il faut que cause eza pona nini. Parce que atterrir na aéroport ya Njili. Beti caché abimi na aéroport ya Njili. Abomi mutute ayibite. Il a ses papiers ici en France. Ils ont payé droit à voyager dans certains pays. Na bamboka mususu, c'est bien normal à koki kozwape à kosenga visa. Donc, na retour, il y a 2 minutes, il n'y a pas le feu bande konanga. C'est juste une certaine personne qui veut se rendre intéressante. Parce que comme balukaba lobela bakombo na bango, bakombo loba mate, balingi ne ba se rendre intéressante, na communauté, bakeo 2 minutes matate. Azana ena mutu importante. Bazana bango basio bakenda kofuta, ce qui hôtel venu. Vous informer, c'est notre souci majeur. Pour toute information politique, culturelle, sportive, abonnez-vous sur votre chaîne Bibiche Mbombo officiel. Bibiche Mbombo officiel, l'information à temps réel. Abonnez-vous massivement et vous ne serez pas déçus. Bibiche Mbombo officiel is the best.